menace ndenge Brazzaville asali biso. Rwanda za ennemi na biso. Rwanda sali bundeko na Brazzaville. Atie ba armement, atie ba dépôt d'armes na ekuna. Soki tozalaki penza ici, ne tonto bundisa Brazzaville. 18 ans passés. Kabila vandi la kati ya Bukonzi. Jamais balobela na kati ya Nations Unies, na kati ya Conseil de sécurité, auto-levé Bambargo, auto-levé Boye. 4 ans suffisait pour Fachi Beto pour être Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, besoin de décision, va lever ma notification sur les armes. Quelle victoire! Quelle victoire! Délégation où na Russie, il y a des parlementaires qui ont papa Bosso et Zaki Banda le 19, donc on a Mokoloya lundi 19 décembre 2022. Bango Baye Ponanin. Bango, ils ont insisté, Batouana, ils ont insisté mon Mboka Congo sur le respect de la souveraineté et le respect de l'intégrité nationale. Keba Congo, ndelo na yo ndenge kende etika la bongo, moko tia ko botelango. Biso tozana sima na yo pour la kotala intégrité ezala kakawana. Mutako ningisango, nous sommes prêts à accompagner la RDC na bitumba pour la combattre la intégrité. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bienvenue dans notre chaîne La Voix Céleste avec notre visionnaire Papa Alvin Béa. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre. De la part de moi, Namanianga José Matouvangwa, devant vous. Oh, Bana Congo. Mboka Congo politique, comme Elengi Makasi. Elengi politique comme Elengi. Mbaka IDPS vaincra. Malem. Jusqu'à un certain temps, IDPS a vaincu. IDPS a vaincu. Et Tikali Mouké, état de droit calamité. Écoute, malem. Quand tout sera mis en ordre, on a tout ganga. IDPS a vaincu. C'est que tout bundanan. Malem mboke zonga na rai. Makambo ba yiba biso ba zamba. Kabila teka presque demi. Tandis donc il y a forêt sa RDC akata na katikati ateka batu musu bakoma ko profiter nango papa fachi aye habiter récupérer forêt mabele bateka bakare mine bateka bakatumbi banani papa fachi aye to récupérer yango na tozo boya fachi pona ndenga zongi silbiso mabele na biso aboteli mabele pa ya aboteli ba minere aboteli bakari mine pa ya dan getler elo et comme ya biso pona kotia kaka gratuité de l'enseignement. Yangwana tozobo ya fachi. Mais la cam, passer mon côté, passer dans lobby. Mais je ne sais pas comment ce pays, Moutayibi Mbongo, et on veut zonga. Mais Moutazolo Kake a récupéré Biloko Congo à Bungisa. Oh non, allez, un mandat suffit. Mais ça c'est quelle sorcellerie? Nzamba Pambola Papa Fachi Beton. Mama Yemo, bien renouvelé. Ba campus renouvelé. Banzela, les obétama. À part ba gouverneur, quelques gouverneurs, ba ça ba freinage. Makambu ya kitoko. Évolution. Combat RDC. Et ça qui pensa koyeba naté RDC kundamaki. Mais les lots, tout ça pensa compter parmi les bateaux ba kovana na kata Nations Unies. RDC azali. Ba lo bela pe makamba RDC. 18 ans passés. Kabila vandi la kati ya Bukonzi. Jamais balobela na kati ya Nations Unies, na kati ya Conseil de sécurité, auto-levé Bambargo, auto-levé Boye. 4 ans suffisait pour Fachi Beto pour être Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, besoin de décision, va lever ma notification sur les armes. Quelle victoire! Quelle victoire! Oh papa Fayulu a kolobaka, oh non, les efforts y a ma population. Oh boy, mais la poison. Politique comme Elengi. Merci. Cette qui connaît Kolali na yote, cette qui connaît à peu perdre. Avant de na yote, avant de coller canitanduke, avant de coller ka. Oh non, na 2023 et attends d'autres. Fachi Beto Kozongate, cause la présidente en 2024.
biso pe tozo ebisa ye ba nyonso na kati IDPS ba parlementaire debout pe ba nyonso balingi fachi na ba structure na bango nyonso na ba parti politique nyonso za allié à l'IDPS na kati union sacrée tozo yebisa papa Seth Kikuni ke atana ndoto moko na 2024 domona président Moussousou en dehors de Fachi Beton atana ndoto. Comment des gens qui ont détruit le pays, Batuloko la Seth Kikuni, Batuloko la Katumbi, ça la peine à audace, les loba non, je vais aussi être candidat. Oh, je vais aussi être candidat. Trace, il n'a qu'à te mettre, Congolais, s'il a noté. Il y a des 100 personnes. Il y a des Luku, partout dans la Est. On a vraiment enterré les gens. Dans la Est, fausse commune. Les 4 ans, beaucoup de la Congo fausse commune. Atabilo bozala ba poto on dit ma kapenza président Félix Tshisekedi. Si boyoka na 4 ans na sali, ba kundi batuna libulu moko batobele. Si boyoka ba kamuna nsap, si boyoka ba bundu da Congo ba beti ba masasi. Si boyoka ba désordre nyos boyoka. Quelle démocratie? Mais ba pays zingi biso, ba Rwanda, ba Brazzaville, bo opposants zalaka. Opposants zalaka libre. Liberté d'expression zalaka. Mais il faut John Biden a félicité RDC na démocratie na ye. Roi de la Belgique, roi Philippe a félicité la diplomatie de Fachi Beton. Alors papa Seth Kikuni kolobakeno atana ndoto na 2024 Félix a voté la présidente. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Qu'est-ce que tu as dit? Comme quand le président Félix a dit 4 ans. Et peut perdre à Koko Salangote na 18 ans. À Koko Salangote. Gratuité de l'enseignement. Koko Kango. Et comment Makame Bokoka. Botier la biso kaka. Bato etini moko ba généraux ba colonel. Bato etini moko pour un projet. Yakoba localiser Congo. Des projets pour Zalaki Nango. Maintenant vous êtes contre le président Fachi Beton. Keto eleki on a 2024 tout le monde. Bon meki, bokokite. Sikoyo Azawan. Ako kende kaka. Tina Souk. Mais perdez le 30 novembre. Oh non, nous n'allons pas aller aux élections. Donc ça non concerné. Lobi Bobaluki. Oh non, Joseph Kabila, candidat. Lobi Bobaluki na audio maman défense Chalamwana. Oh, biso batikela biso Katumbi. Mais finalement bozana makabu. Boza en débandade. Na audio balobi que peuple des en débandade. Malgré boza la position mais vous n'avez plus de berger. Seth Kikuni, Tamba, vous êtes en débandade. D'après audio. Gende boza wana, bozo luka nani ya kopesi. Kwa kende kokete baka tumbi, hoteli kopesi baka tumbi. Un juif zambien. Ça ça dépend la Congo. Ba député, ba lobby, il faut loi de père et de mère écota. En tout cas, cour constitutionnelle là biso ma Kambouana. Loi écota. Pas question de blague na katamboka ya Congo. Ba parlementaire, une délégation de parlementaires russes. Ba yokota la papa Mboso na katia bureau na ye na Assemblée nationale. Idele kaki toloba toloba te tokoloba yango toyela kiawa matokozio ziola wana nde biso tango tozo vandi tozoloba makambo pona koloka kimia pona koloba kobenda makanisi ya bato tolobaka matokozio ziola sango ezokoba délégation wuti na Russie ya ba parlementaire ba kokutana papa Mboso et Zaki Banda le 19 donc na mokolo ya lundi 19 décembre 2022 bango baye pona nini bango ils ont insisté batwana ils ont insisté mon mboka Congo sur le respect de la souveraineté et le respect de l'intégrité nationale. Keba Congo ndelo na yo ndenge kende etika la bongo moko ta ko botelango biso tozana sima na yo pona kotala intégrité ezalaka kwana utako ningisango nous sommes prêts à accompagner la RDC na bitumba pona ko batela intégrité yangwana nde balobi kuna tolo bate RDC invitation va pesi baba Mboso yepe akende kuna na mois délégation na ye kuna pe ma conférence ko lekala kata Moscou na mois de mars 2023 wana ba délégation na ba promettre
va demeurer aux côtés de la RDC. Mboka RDC eza lokola moi la mwasi mongo boye ba lula États-Unis lula ye, France lula ye, Chine lula ye, Russie lula ye, toza plein de richesses. Comme ça toza biso awa donc tala kaka mwana mwasi so ba lingalinga ye. Hein akomi ko pona na ye. Na pona nani? Olingi ko ya aye. Gagna kaka ne affaire ezakuna. Nous promettons d'être à côté de la RDC. Pour les élections, toza na RDC longo. Pas kolinga ko pata. Ko déranger, toza wana. Pona ko pekisa ye. Pour la sécurité RDC, toza wana. Mais tant que le journal est commis information, oyo, analyste mon quoi le bien yéper ici à respecter la souveraineté à Ukraine. Ah, est-ce que vous pensez que vous avez entre Russie et Ukraine? Ukraine est là qui lango la province ya IRSS. Ndenge tozaboye, tozana Nord Kivu, Sud Kivu. Ndenge zalaka la kala IRSS. Baye ko resir ko panza bango et komi biteni. Mais Ukraine est là qui moko ya ba province mais comme mboka. Nde ba yoka na sikoyo ke ba mboka nyoso ndenge to panzani. États-Unis munguna na biso aya kotia kosala bunde kona bango te. Parce que ça menace que ceux qui nga Russie na ke kosala boyoka na pays moko bakanga na États-Unis eza menace États-Unis akobundisa mboka wana ndenge pe États-Unis soka ekosala boyoka na mboka moko ekanga na nga Russie lokola za ennemi eza menace ndenge Brazzaville asali biso Rwanda za ennemi na biso Rwanda sali bundeko na Brazzaville atie ba armement atie ba dépôt d'armes na ekuna soki tozalaki penza Russie ne tonto bundisa Brazzaville. Alors Russie a tomboki lokola eza bongo aliyo tozonga province ya Russie yango bitumba on ezala ekuna mais ezana mutu moko asalaka na ba média russe un présentateur de la télévision russe hein? Il y a l'obagi que le monde entier sera en cendres si la Russie perd cette bataille. Comme on a eu présentateur de la télévision, Vladimir Solovyov. Il y a l'obini. La Moscou mène une guerre sainte avec l'Ukraine. Et les Occidentaux sont derrière l'Ukraine. Ils les arment. Ils les fournissent tout ce qu'il faut. Et nous nous battons pour les droits de l'humanité. Yé alobi bongo. Biso tozo bunda pour le droit à l'humanité. Que l'humanité puisse vivre dans l'état original. Yakovanda kimia muta dominer yote. Ozo vivre bénédiction ba biloko nzamba pesa yo. On ne va pas vivre dans la servitude, dans l'esclavagisme. Non. Donc, bitumba ya ici, que les gens vivent comme à l'état original, bazo défendre le droit à l'humanité, tel que conçu par le Créateur. On a présenté terroir le babongo. Alors, à justifier l'attaque, bitumba union sociale kakuna, il a justifié on a bibliquement à expliquer que bibliquement la Russie connaîtra des batailles, mais la victoire sera du côté de la Russie. D'après nous a expliqué. Donc, la Russie devra gagner cette bataille. Alors, ces imbéciles ne se battent pas contre nous, mais ils se battent contre Dieu. C'est Dieu là qui est derrière nous. Ils sont en guerre contre Dieu. Et yokamakam. Atali bitumanyoso, atali na mikanda nzambe. Ake kokota tina mukanda obrana makoma. Ayo comment la kebitumba oh Russie a livré contre OTAN et victoire et kozala na ngambo ya Russie. Donc pour la présentateur oyo, a moni que non, bitumba oh Russie azobunda na ngweza guerre froide. Lokola nzamba loba que victoire ezala ngambo ya Russie, donc Dieu est derrière la Russie. Na yango oya kobundisa Russie c'est que il combat avec Dieu. Et Dieu ne permettra pas qu'un pays abundisa Russie peut allonger Russie, peut nzamba tala yekaka bongo. C'est pour anéantir ce pays et c'est là où nous sommes en train d'arriver d'après présentateur One. Quelle révélation, quelle analyse. Soit nous gagnons, soit le monde entier
sera en cendres. En tout cas, comment l'humanité qui se bat contre Dieu peut-elle continuer à exister? Voilà, il y a une question. Les États-Unis et l'Occident continuent à renforcer l'Ukraine, tandis que nous sommes toujours en retard. Il est temps de développer toutes les forces de notre arsenal nucléaire. Et de Kende Wap. Ye arbi atangi mikanda, atangi Bible, bitumba bazanango. Si ba yebi déjà que longue ezaya bango, c'est que Dieu est avec eux. Aketanga timikanda ya William Baron Branham ongana ndimaka, le prophète du temps de la fin. Nandimaka basakoli, nandimaka prophète Kimbango, nandimaka prophète Branham. Et je crie au message du temps de la fin tel que je suis là. Je communique parce que je suis communicateur des choses de Dieu, des choses spirituelles, et je suis aussi communicateur de la situation politique du Congo. Communiquer un événement, c'est ça la politique. Ata oboyi politique. Namana bande ko belé na kata message ba yeba makamute Branham Maloba. Na kata un roi rejeté. Kegana sepelaka na ba chrétien kala na États-Unis o babane ka va kende ko sala na bureau ba homme politique ya États-Unis kala avant kende ko sala bureau outi nanu retraite outi nanu ba prière makasi pe na onction na ye akena bureau ake ko sala mais lelo rempli de corruption rempli de pourriture yango na koma kobanga ke yanga mwana akende ko kuta kata politique pona nini e kobanga na la corruption mais lelo la corruption n'est pas seulement dans la politique dans les écoles dans les hôpitaux partout donc corruption est partout. Obranama Bangela qui est la politique. Maintenant c'est partout. Même dans nos foyers, même à la cité, il y a la corruption. Okoki Melangwap. Ce que je politique c'est du diable. À l'école, on apprend les gens. Makambo normalité. Dans Balobiko, n'aimez pas le monde. Et vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il a dit que tel côté la souka, la Russie se vengera parce que Masumu Yaban Égypte est comme il colo. Ma kambo ma be oba kusanto basali. Ne ba nyoko la bat. Ko tangi sama kila bat. Kolela Yaban est comme il colo. Et Dieu est prêt à juger. Mais l'instrument qu'il va utiliser c'est la Russie. Conférence à gouverneur. Conférence à gouverneur. Token a point Moussous. Donc on a point conférence à gouverneur et au Salamana Équateur. Toloba te. Bolingi bo kaba communication. Vous allez brancher. Au s'abonner et quand on s'abonner. José Mouzala Luzaya de Konangai Mbote Belé. Représentant nyonso ya ba province. Bazo kende na Équateur pona baeba na kopesa mo évolution ba province na bango makamba kuta na yango kosola makamba mboka parce que ba gouverneur baza ba représentant ya mukonza mboka bisika bango bazali yango gouverneur atana makokia ko freiner visa chef de l'état to azana makokia ko matisa visa chef de l'état yango esengeli to za ba gouverneur ya malamu o baza penza ke oyo na idéologie ya mukonza mboka pona mboka emata mais yango te tozo komona era moko na quelques gouverneurs ba sala Sony ya mokonza mboka la vision est le peuple d'abord peuple yespe la peuple li a bien ata salaire za moke mais biloko ezala mais est-ce que ça pensa bongo nazoka kutu rapport na nord na Sud Kivu population ezo nyokwama biloko akolia ezuta kaka Rwanda biloko akolia ezuta kaka Rwanda na Sud Kivu. Population on dirait qu'il n'y a pas un gouverneur. Bazara banzela na bango ekotela ka bango biloko kolia. Mais banzela nyoso wala salité ata makadami kutezati. Mais mbongo ezokota, mbongo bazoyiba, so bazokene kotonga badela na bango, bazokene kosala makambo na bango nini? Mais pona kotonga ka banzela ezala batata goudron. Ata ya mabele kaka ba raboter. Bazala nzela Bukavu Goma. Ekatana. Nzela Bukavu Uvira. Mabulu nzela Bukavu Burega mabulu impraticable mais biloko kule fo bimela banzela wana nzela Bukavu Evari nzela Bukavu Kamitugu banzela nyonso wana impraticable mais nzela ba marchandise fo uta ya déchet agricole mais gouverneur akipakate
avandi kaka wana azolia mbongo na ye azo bateke banzela na fo eme mabiloka kolela kati ya Bukavu gouverneur ya Bukavu gouverneur ya Sud Kivu sala musala obi ba gouverneur ya bolefu balongwaka Bukavu Kiziba nzela wana Bukavu Kamituga tolobaki déjà no banzela nyonso wana eza pasi kaka nzela ya Rwanda moko pe Rwanda oh tokotia biloko poison po bana Kivu bakufa ba RDC bakufa donc pasi kaka pona ni to sala banzela na biso te Sud Kivu tozoko la musabino ba militaire rebelle kuna na Sud Kivu bazolela salaire ba militaire zaka soki mo amuke kaka ya enseignant kuteleke belé. Comment un enseignant D6 a consommé peut-être $150 mais un militaire a zana bitumba a soko koma na wana te botokolo bangoti ya sepenza alors balobi papa mo concernant 2023 lokola budget mati to lingi ba militaire bazala bien considéré ngape na bisi bango ke eza déjà na programme boko CP là 10% ya budget. Non, donc, tu attends 15%. Il y a budget. Au cas va voter en 2023. Pour la caca, FARDC, la police, CP là. Désordre, la police, la kanga. Et qu'on la soute pour salaire policier, qu'on la bien, salaire militaire, qu'on la bien. Bikanga, vous avez un roulage, oh, il y a les bocaux à gauche, et qu'on la soute. Boka Sengele Kota na Katia, Moulongo Sikoyo. Deuxième mandat, il y a Papa Fachi Béton. Et qu'on la blague était le travail. Les Congolais. Alors, déclaration, par ressortissant, les Congo, une déclaration. Oh, Papa Fachi Béton, Bissoto Zana, Congo, Mona, Premier ministre, vraiment, Bazala Kalokola marginalisé, qu'on est Congo central, au moins la Katanga, Kamba société Moko, mais bilo qu'on est concerne la Katanga, attaque mon Congo, à Kamba, au concerne matin la Kassai, que mon Congo, à Kamba société Moko la Kassai. Mais au moins la Kaka Congo, oh, Muta Kassai, Muta Muswahili, à Kamba société, puis à cause de Kona, où tu connais la S, bah, Kosa la Kuna, au rejeté Capé, Banamboka Bakong. Des Basala qui ont déclaration, des Yango, Nazoko Pesa Bangope, et Yano. Oui. Ne moi dans CMP azalaki na bitumba wana pona kolobela wana ne azokto makanisi seulement abenga na batunyos yango emema ke pona kata boloko pona ko rédiquer mais bilo boluki penzela malamu pona ko salango ezabe papa mo konti fuata la kape bien biloko wana batakata kape batomboka kilango ngala bingana zala na katikati mutakatanga tomboki ndenge batia bakasaye na ba administrateur du territoire et cause lango ndenge mbuta asala kango mais est-ce que na kasai batepe mutakatanga est-ce que na kasai batepe mu Congo est-ce que na katanga batepe mu Congo to ezaka kaka bateka kaka batakasa kaka mais na côté la bango batikale ka bango na bango wana eko bimasiko injustice nde ngai mwana manianga na zoloba biloko nyonso Mobutu azalaki na ngoma malamu atie kuna na bakongo mutu Katanga azokamba territoire moko boye mais atie pe kuna na Katanga mu Kongo moko azokamba poto yabiso pe azakuna ayabiso pe azakuna seke ezala ngondenge moko mais boni kaka côté la biso kaka ne ba paya baye mais kuna biso tozakuna te eko sala injustice pe kolobisa batu biloko na peuple congolais totalement malamu pour ça la frustration té donc là mon konzambo ka pesa déjà batakatanga ke basala nanu ba remise et reprise té bona makambo ile kaikuna lobi toyoki ba Congo ba lobby pe mais ba Congo boza ko banga pe makasi mingi bolinga ko kota peut-être ba parti politique té bon kota ba parti politique parce que pour la koluka ministre premier ministre il faut outer na parti politique bazo ka premier ministre n'importe comment té faut outer na kata parti politique lelo ba Diomi Ndongala lelo ba nani basala ba parti politique ba Congo ezaka toujours la C mobilisation makasi ezala kate parti malonga ya ba Congo il faut etele mapenza ezala kate yango siko tokomi ko lobono ba Congo ba premier ministre azate mais premier ministre va utala kate parti malonga po ezala ba sensibilisation makasi yango na sengi na bengi ba Congo bo telema bo contre ba parti politique bo se mobiliser derrière le président de la République peut-être le président côté la mobilisation boye parti tel structure boye mobilisation makasi mais mukoza ba télévision ba lakisi mais ekoningisa nde mukoza mboka aloba non yambalo sikoto kuzwa mkongo même ba Congo bazana kati ya présidence ba conseiller ba papa tezo ba papa soki ba papa nani mususu na basako na ba Congo mais organisation ni basali déjà ba Congo rien nga bavandi na isili
Mais ce n'est pas ça que vous avez besoin. Ce qu'on a fait, c'est mobiliser, c'est la partie politique, c'est la structure, pour nous Konzamboka, c'est quelque chose. Ce papa Luntadi là, ce papa Tezo, les Bakongos sont là dans le gouvernement. Mais parce que l'embele, mais ils ne savent pas que faut qu'on matche ça. Ça c'est une conduite à condamner pour les Bakongos. Mobilisez-vous dans les partis politiques. Premier ministre derrière le président de la République, donc on a Makambe Koleka bien. Oh, Yango. Papa gouverneur pe Congo central. Depuis oye na kati ya pouvoir. Toyokana nuteke batumbi mboka moko boye. Toyokana nuteke bake benga na bato mboka moko boye koto basombaki. Toyokango na nute. Respect ya bakoko, respect ya bankumu. Mais tokomi komona bake kote nkumu moko ya jeune. Balongoli nkumu aza sur place ya kala, mais balongoli batumbi mboka wana nyos, batumbi ba 5 villages. Bato moko asombaki mabele. Biloko ne tokomona na reine ya papa Badu. Or que depuis l'élection des soupçons bimaki, derrière Koutazo Outa, Asamuta Bahati, Asamuta Bahati, côté Nanzela, Yenise, tout ça. Il y avait déjà des révélations. Il y a un peu de choses qui étaient Botika, Moana, Songololo, Akosala Moussala. Mais les lots, tant que il y avait des soupçons même. Et puis, papa Bahati, il y a un peu de belle, qu'on a la Congo centrale, et qui, il paraît, papa Bahati était dans les choses là, papa Bahati, on ne sait pas au juste, est-ce que c'est comme ça? Sauf que c'est bon. Papa Bahati, Tika Congo centrale est à la libre. Papa Mbadou, Kamba Congo centrale, Nanenga Moutako Kamba, et Sika. Batou bazala kimia pour soutenir vision chef de l'État. Quand vous faites autre chose, na reine na yo, c'est que vous te faciliter. Ba couper de Nzela wana. Bazala souté. Nous voulons Congo central et toi kimia. Nzela ya Luozi. Ti ekende na kati Luozi utiki mpesa. Ekota makadam, qu'est-ce qui manque? Nzela ngidinga. Banzela biloko zo bimela. Mais qu'est-ce qui manque? Que ba raboter te ko raboter pamba. Tous en bongo, il y a des partenaires, cause à la paix, Moutaye, à Salinzela, cause à la relation, cause à la partenariat, on ne sait pas le faire. Congo central faut mata. Quand tu sais l'ouosi, pour moi on appelle ça que on est comme le Colombo comme ça. Banzela ba mongolual, na ba 10 secteurs wana. Banzela kufa, kende na kasi, bisika ba fufu bimaka, ba tomate, nzela kasi parce que ba manianga basaka na 10 secteurs te, secteur moko pesa na ngambo na territoire ouosi, secteur wana uombo, eza ba manianga. Mais banzela fouti. Mais il y a un gouverneur. Il y a un gouvernement. Mais c'est la canine, ba côté moko abandonné. Kende na nzela ya bantandu. Kende na nzela ya ba bokilo na ngai, ya bandibu. À part quand nzela nkamba ba meka kosala. Nzela ya bakati wana ya bandibu wana. Nzela ya banzela belle donc très abandonné. Mais yango faut ebimisa la biloko. Ba partenaire bakoya, bakoti, ba sali nzela ba raboter, makadam mais ça c'est quoi dans notre pays? Batina bango rail. Nzela katani kuna soto na nzela rail. Ndi ba trezo kene zo mema bebatu. Mais nzela matadiki ba le katani, nzela isa soute ya kokota biloko kolia. C'est dans quel pays? Rail ezala kate. On a très kufa. To lingi biloko na nyonso na nzela papa fachi beto e mat. Batia mutu kamba. Boye mutu aliembo. Batia mutu kamba, bateau de pêche ezala kate na katamboka. Ça coûte combien bateau de pêche? Faut que ça soit 20 millions de dollars. Mokonzamboka après si baka Luka Thompson, ministre alienaye. Personne balimba kangaye, nous les ressortissants de. Mais bilo connaît ce que yé mutayibi mbonga, mbongo nous les ressortissants de. Bo kangina batunyo sowana. Mboka faut côté la ordre. So ba lobite oh non, mboka wana eza na état de droit. Fatia zo stelle le côté. So ba kangi muto, nous les ressortissants de. Comment mboka esengele mata? Papa Kabouya Sala Moussala, ceux qui moutonnent IDPS battent dans le pouvoir. Ministre, Azuba combattant, PDG, Azuba combattant, inutile, Sinisaka Bangona Mikanda. Et puis Yomoko, aux la liste, il y a 50 personnes. Chaque moutou. Allez, yo PDG, ok kuna, liste Oyo, il y a combattant. Yo ok kuna, 50 combattants. Ceux qui basent 10, c'est que bah 500. Ba oba ministre na ba cabinet na bango basala ba combattante bazo fingisa parti ndengo lobaki yango yomoko ezala ba to ba sala penza na kate de pesa ba bukana makolo pour la caille de pesa ba betama mais les qui sont non payés par monnaie de singe
lokola papa oyo Kayembe Mba Ndankulu Anaclé abeta mipeti ya kufi inapte kaka année passée bana ne batikali wana récompense ezate si comme tazo kamba Selil wana ya Lubumbashi Bongonga na veni Zouzame la 43 mwana wana Chakadi Mulamba Kayembe Jean nous t'a remplacé mais à ça coûte de l'autre côté mais papa ne bête ba banku ba me bato ba ye ko za pouvoir ba muto ba utika ba perdre ba ye kokota ba komi ko liambongo ye de pes ba to ba nyo comme nango ça c'est un péché impardonnable. Soki kaka yi de pes boko rejeta kabiso ba combattant c'est un péché irréparable et impardonnable parce que ce sont des combattants ba to ba sala ke yi de pes c'est tellement pe mata ba communicateur biso tozali poto uti na kate ba parlementaire debout parlement debout et bimise ba communicateur belé o lelo ba gili ban joli kitenge ba antibal ba kokotiba ba président Gilles et belé parlementaire debout je suis ko bois qui ça ba parlementaire debout mo konzamboka nani akolobela yo deka lelo bana nzambe o bayoki malakisi oyo na lobela makamboka et sengeli bobondela pour le problème du Congo un problème spirituel fatia za musika na spiritualité yango alonga bango bo sambela makasi pour mboka pour elonga ezala avec Dieu il y a de la victoire il y a de l'exploit le succès utaka na nzambe. Alors l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de numéro de téléphone plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 lisungi na bino et kozala le bienvenu financièrement soko pesi mwana manianga ma bonne année moi bonne fête et kozala le bienvenu nzamba ko pambola yo au revoir à la prochaine base à la souté nous voulons Congo central et toi kimia nzela ya luozi ti ekende na kate luozi utiki mpesi ekota makadam qu'est-ce qui manque nzela ngidinga banzela biloko zo bimela mais qu'est-ce qui manque ke ba raboter te ko raboter pamba toza mbongo ya ba partenaire ba koza la paix mutaye asali nzela ko sala ka relation ko sala ka partenariat on sait pas le faire. Congo central foi mata kati sa luozi po mona penza ke wana ekoma lokola mboka misusu banzela ba mongolo wala na ba 10 secteur wana banzela kufa kende na kasi bisika ba fufu ebimaka ba tomate nzela kasi parce que ba manianga basaka na 10 secteur te secteur moko pesa na ngambo na territoire luozi secteur wana uombo eza ba manianga mais banzela futi mais il y a un gouverneur il y a un gouvernement. Mais c'est la canine, ba côté moko abandonné. Kende na nzela ya bantandu. Kende na nzela ya ba bokilo na ngai, ya bandibu. À part quand nzela nkamba ba meka kosala. Nzela ya bakati wana ya bandibu wana. Nzela ya banzela belle donc très abandonné. Mais yango faut ebimisi la biloko. Ba partenaire bakoya, bakoti, basali nzela ba raboter. Makadam mais ça c'est quoi dans notre pays? Batina bango rail. Nzela katani kuna soto na nzela rail. Ndi ba train ezokende zo mema bebatu. Mais nzela matadiki ba le katani, nzela isa soute ya kokota biloko kolia. C'est dans quel pays? Rail ezala kate. On a train kufa. To lingi biloko na nyonso na nzela papa fachi beto e mat. Batia mutu kamba. Boye mutu aliembo. Batia mutu kamba, bateau de pêche ezala kate la katamboka. Ça coûte combien bateau de pêche? Faut que ça soit 20 millions de dollars. Mokonzamboka après si bake Luka Thompson, ministre alienaye. Personne baliba kangaya nous les ressortissants de. Mais bilo connaissons que yemu tayibi mbongo nous les ressortissants de. Bo kangina batunyo sowana. Mboka faut côté la ordre. So balobi te oh non, mboka wana eza na état de droit te. Fatia zo le côté. So bakangi muto nous les ressortissants de. Comment mboka esengele mata? Papa Kabuya Sala Moussala, ceux qui moutonnent IDPS battent na kata pouvoir. Ministre, azuba combattant, PDG, azuba combattant, inutile, sinisaka bangona ni mikanda. Et puis yomoko, oza la liste no ya 50 personnes. Chaque moutou. Allez yo PDG, ok kuna, liste oyo, yaba combattant. Yo ok kuna, 50 ba combattant. Ceux qui baza 10, c'est que ba 500.
ba ministre na ba cabinet na bango basala ba combattante bazo fingisa parti ndenge lobaki yango yo moko ezala bato basala penza na kati de pes ba bukana makolo pour na kati de pes ba betama mais les qui sont non payés par monnaie de singe. Lokola papo oyo Kayembe mba ndankulu Anaclé abetami peti ya kufi inapte kaka année passée. Bana année batikali wana récompense ezati. C'est comme tazo kamba cellule wana ya Lubumbashi Bongonga na veni Zouzame la 43. Mwana wana Chakadi Moulamba Kayembe Jean nous t'a remplacé mais ça coûte de l'autre côté mais papa ne bête ba bangu ba me bato ba ye ko za pouvoir ba mutu ba utika ba perdre ba ye kokota ba komi ko liambongo ye de pes bato ba nyoko manango ça c'est un péché impardonnable. Soki kaka yi de pes boko rejeta kabiso ba combattant c'est un péché irréparable et impardonnable parce que ce sont des combattants bato ba sala ke yi de pes c'est tellement pe maka ba communicateur sotozali poto uti na kati ba parlementaire debout parlement debout et bimise ba communicateur belé o lelo ba gili ban joli kitenge ba antibal ba kokotiba ba président Gilles et belé parlementaire debout je suis ko bois qui ça ba parlementaire debout mo konzamboka nani akolobela yo deka lelo bana nzambe o bayoki malakisi oyo na lobi makambo mboka esengeli bobondela pour le problème du Congo un problème spirituel fatia za musika na spiritualité yango alonga bango bo sambela makasi pour mboka pour elonga ezala avec Dieu il y a de la victoire il y a de l'exploit le succès utaka na nzambe. Alors l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de numéro de téléphone plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35 lisungi na bino ekozala le bienvenu financièrement soko pesi mwana manianga ma bonne année moi bonne fête ekozala le bienvenu zamba ko pambola yo au revoir à la prochaine.